Le animateur de l'X à propos R9 et loko était en début so banoko ebele hein R9 na maniqué R9 a outi Chypre na yo comprendre maniqué ndeka vimbisaki CV que R9 a outaki ba Londres tara maniqué luka pe minene pour momiano e balingi mo ba critères on comprend na R9 avant na Londres R9 moi Chypre moi Rozonga donc ba vérité o R9 a loba aebi ndepeka maniqué loba na livre hein il pas bimisa livre oh ya zanango et l'homme est panzena était pas monde na réseaux sociaux bongo on comprend abimisa oh ya yebi a papa manique pour manique na yo kalinga bala ipara zuite be mobali be a kofi batu babulaka kete zobozi après ko dévoiler c'est comme pas ami fungole la rapport na ba bien fait kofi asala e pe mabe na emoko yaka kofuta zobozi kufi impact sakenda ko simba na mwasi ya makila mukolo mwasa okufa ngape na kokende zobozi bo sa mwasi na libulu mukope zobozi akufa mais mutu so ebisi batelo ko na ba ondimate donc zobozi akufa bande baloba ke non abimisa ba secret baliaye et tout ezaki na bongo lungu ko ngena osimane bisimba zobozi asimba gwana momina bana tout ya Luanda na asu ba Holanda kin France na minute on comprend pour eza innovation de la minute na asu ba Holanda pende balandi bo fuite zo panzana partout ba réalité ni ne sala zobozi akende zobozi sala ba impact na mwasi na non yoka R9 pe otenga ba menacenga awande na boye na komi ko bela on comprend yo ko bela menace na makambo yo yebite yo moka kolobi manika bomaka mibali donc c'est que ya passe donc manika boma babia te pas barré yako na bit donc na liloba na ba R9 pe suba e bara c'est que manika boma babia to kufela mobali pas moi na papa mwana do babia mususu o so akufi mususu mwana so mususu allez R9 pe na ora pas zo banga ta même si ya Holanda yango pona dernièrement to alaki na ora ba kosu non zo ba menace spirituelle non zo ba menace do ya bandenge tout on comprend donc eloko anande ete ya siko to lo banini manike anani on comprend manike anani donc manike na manike mikolo Shakira manike comment yelo na ngina ba manike bo trouver mimbala ba donc manike Shakira do yango bolingo est drôle il faut négliger mais pas R9 pas Shakira allez va de luxe love est drôle mutaluke biso makambo tout et à quadra kora tout n'a pas ni na be ya kofi so oza bezuta ba film abia nde makambo chaîne moko ya kanda aïe balobi biso toloba mingi te mosala nde makambo yaniki wenge béton to s'abonner kuna koyoka masolo pi ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais yanike wenge yonde makambo King France Télévision nde makambo mosala nde makambo. Voilà, bienvenue dans la réunion sur tout bazuli baku ya Rolanda émission analyse plus vérité balobi awa vérité le côté tika ranase vérité matarande likolo quoi analyse plus vérité avec Redi Wenge Motonanko toujours le baka ba vérité les autres nanga mokote kane bomuna nazana Dorta Julien to meka ko partager na ye makambo etali actualité na internet nengezoleka. En tout cas, c'est incroyable. Avant tout, banana nous, na Mozindo, Dorta Julien, bonjour. Bonjour, Redi Wenge animateur de l'X Motonanko. Et là, le sus moi liloba pour la bandego tout ba Holanda biso. Ouais, balandi nyonso ya Kin France Télévision, bah certes na bino ba mbote vraiment belé quoi. Et puis ba congolais, ba congolaises nyonso ya monde entier na pe bino vraiment ba mbote quoi. Merci beaucoup Dorta Julien là, c'est Nathan Dorta Julien. Merci beaucoup na opesaka mingi merci na bino parce que vous partagez ba bilo na biso très bien et ça la biso bien. Voilà. Dorta Julien. Avant tout na maman na sujet na biso, en tout cas to pendant sujet oyo, il y a l'artiste Kofi Olomide, il a une chroniqueur moroboé, chroniqueuse à Brazzavillois, sur Brazzavillois d'habiter dans le bandeni. Aza na Paris. À ça qui sorti médiatiquement boé, ça fait 2 mois passés. Ou alors bah que non, Kofi a bané ko manamo ané di diston. Et ça les mois moi
et ça la rage na internet na niveau ya osarnate et lelo na yebisa yo Kofi Olomide a porté plainte. Je crois vidéo to publié mikolo yo na page ya Kofi so qui na page ya Kofi moi ndenge Kofi a publié avocat na ye nenga zoroba pour na apporter plainte pour na fiwana. En tout cas pour na yo est-ce que c'est vraiment important c'est ba pesio mbongo OK le baba n'importe quoi et pas moto au commencer à niveau ya roloba keno obima Kofi abimara mwana na Ediston abilo wana et comme il pourquoi ouais Redi Wenga animateur de luxe oh ils a vraiment analyse plus Kandera Tolobarato ça l'analyse il y a musique à propos à quoi d'accord au moni eloro na roloba il faut non koyeba premièrement chroniquer zwana congolaise est-ce qu'il y a bi Kofi bien eloro non ya yambo ya lukana koyeba pour la fois dernière to sala ika émission à propos ya quoi d'accord na habité mais ebele pe balandaki na sur pour na Kin France télévision le tomo il fait landama na habité ceux qui chroniquaient zwana pe alaki saisi parfois na eloko to salaki au moins muto le roi Kofi ya biso tala ke muso na lunette à vue de près mon pas il faut botala ke na lunette à vue de loin hein Kofi a muto oyo bato ba luka ko crachaka parfois te kana kombo mon pas c'est une icône mon pas ça étape mon pas muto moko na ebité au moins simplicité Kofi yango ya muso ekomisa bato misu babiloba loba to laisser aller après ça ndere muso ekomisi bato babiloko ekomisi Kofi mutu to ebi vieux a mutu abamandoi Kofi alingi basi mais na ndenge vraiment ala na crédibilité ya kibomoto Kofi c'est un parent tout fait complet hein Kofi pona bana na ya sala aventure te biso tout oyebi yango Kofi affaire ya bana c'est un papa hein c'est un papa à suivre Kofi à tabana na ba condition ya bien soka lingi alingaka bana et loko na nga même bondo na omela Kofi maramuna ya sala na ba danseuse ndenge balobaka hein ndeka ebimaka Kofi boyebo mais pona bana to mona te to yoka kaka ndenge yango na binde to yoka mais pona bana na bolingo to mona ka Kofi na bana na ye eloko wana ekoyoko sala mate et ya lungu eloko pa lukuta oluka ba actualité. On comprend. On a parqué, Kofi sali bien ou bien sali bien. Oh, quoi d'accord, sali bien. Ngaku na moko so ya bateau na pouye Kofi na idée wana. Po au moni réseaux sociaux, lelo ya moko pe maramba matalatala o babenga itando ike et inene plutôt comme même bateau na mabungi. Sur réseaux sociaux. Te comme même bateau na babungi, ba komi siko ko cracher na ba personnalité ba dignité ya bateau. Kofi mutu to abi mutu lora Kofi. Moi si le roi Didison mutora mon pas au roi moi si atababi kisi atababi eloko ngo nini ba ordonner mon pas au sala kalakalo Kofi alaka Didison abotami na 98 na lo lenga adora mwana Kofi adora mwana nini te toi nina bika Didison alo ba pe Del Pirlo alo ba pe Rocky on comprend atanga pe komba bana Kofi misusu bongo wa pe minu atanga bango tout po Didison teka muta kitoko Kofi aboti bana basi ebele si pendant cette étape, ça mibenga songa mbeli, amibenga wa mibenga Kofi, c'est une icône à étape, wana robot. Kofi ba krachara na été na babilo wana. Nanga na appuyer idée na ye. Wana ko sali personnalité à mutu. C'est bon et le roi sali. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que fi wana balobi chroniquer wana za appuyer par artiste morobo et connu et congolais aza sima babiloko wana nyonso wana est-ce que pona yo est-ce que akukola la rabo ala mukabimisa babiloko mwa bongo ouais c'est normal na mboka na biso eloko ane salama au moins na kini eloko ane salamaka ba main noire ba alaka bato ba salaka pe ba benga onini o ba créer ka vraiment eloko na mboka na biso bali Kinshasa to tambusa ba rimer mboka o ya mboka ba rimer nana yebi kini te ba pesa bato ba mapangu ba mituka o bazala na ngote o comprendre na kini awa ezala na ngo bongo to yebi kini nde alaka o comprendre to yebi kini ndenge alaka mais mutulora mopa o na yebi te siko muto a ko appuyer mwana mwasi oyo ba bel artiste te mais ngo na lobi il faut pe ba preuve tangible ezala pe ba preuve à l'appui si Kofi a même loko na niveau justice c'est que Kofi a ça sûr et certain
na ba prévo ya nango lokola papa ya Didiston like mwana Kofi adora mwana Kofi asala a façonner on comprend maramba Kofi na Didiston etali nani maramba papa na mwana yango na bi papa na mwana baswani na mokili ya Kofi to ba célèbre o baswani na mokili ya Kofi on comprend babilo mususu il faut koyebara les repousser argument il faut rotala argument na repousser na ba preuve na ba nini lobby sima lobby pesa nga nini pour un moment bon c'est ba preuve. Oh, mais il faut ça n'a pas ça doit preuve que il faut ba preuve tangible et le recote la chroniqueuse wana et aga ba preuve il faut ya na il faut ya na ba preuve na e bon tina lobaki boye omoni Kofi yeyo ya montage te yango ba kota na H Kingani na mona Kofi boye ngaku na filma na zala marraine on comprend na ba sens wana babilo musuto loba au moins ko salir dignité to personnalité ya moto dignité basomba raté nani animateur de luxe kibo moto basomba raté okozala une fois salut pour eloko ane longa na mito abatu et alors un peu difficile omutaka caché ba pia vieux alingi trop basi ale ba dembele peka na eloko wana zobozi yango biloba loba zobozi font la porte zobozi aloba biloba loba propos ya mopao biloko aloba ya lokuta mais nana futa zobozi nzambe nana ebaka liwa zobozi zobozi akenda kosimba kisi na mwasi ye moko bisimba sima na ye moko yo nayebi te animateur de oyeba zobozi nda kufa baokunda mwasi a zobozi ake kufa zobozi asimba kisi na momi na ye zobozi ayebi makambo asala na mwasi na ye mwasi zobozi mwasi abelaka même liboma na niveau ya Luanda zobozi aobeta ba playback aobeta ba karaoke o comprendre zobozi ando sala ngo na Luanda ba preuve ali ebele zobozi mwasi abeli liboma e Kinshasa zobozi atikala na Luanda mukolo mwasi zobozi ba okotise na mabele omweka zobozi obenga omone loko na ebisa o je salue à passant massa na nga pena leki ya Joël photo mbetenge famille mbetenge tonton ya Vea depuis ba Luanda na wenza o jaenda wa pena pi zobozi ya tembe Banet Wenge Bright Ilomo que je salue na ba niveau ba Luanda wana lisola zobozi parfois batu ba baraté après ko loba mabe ya Kofi batu ba bulaka kete zobozi après ko dévoiler c'est comme pas ami fungole la rapport na ba bien fait Kofi asalaka e pe mabe na emoko yaka ko futa zobozi Kofi impact akenda ko simba na mwasi ya makila mukolo mwasa ko kufa ngape na ko kende zobozi bo sa mwasi na libulu mukope zobozi akufa mais mutu so ebisi batelo ko na ba ondima te donc zobozi akufa bande baloba ke non abimisa ba secret baliaye et tout ezaki na bongo lungu ko ngena osimana bisimba zobozi asimba gwana momi na bana tout ya Luanda na asu ba Holanda kin France na minute on comprendre po eza innovation de na minute na asu ba Holanda pende balandi bo fuite zo panzana partout ba ba réalité nini sala zobozi akende zoboza sala ba impact na mwasi na comment mwasi ba okunda yo pe mobali leka mwasi zoboza koti jour zobozi akufi jour mwasi na kota na libulu tuna ba kinoa tout mutu tout à l'approche zobozi tout ebi histoire ba ebi ndenge zoboza akufelaka mais père yaka et pas ya vu après avoir ko dévoiler ba secret mais zoboza kufa na makambo na biloba loba comprendre sikoyo pona dernier mot pour la chroniqueuse comme on les a Géraldine Aza Brazzavilloise Aza Moutou à Brazza mais Aza n'a pas à Paris conseil européen ça y est conseil européen ça la famille n'est pas au Kangeba là on Kofi Limbisa Bonaboye conseil européen ça chroniqueuse ce Géraldine oya bandi ya misi ba propos moko teni moko ezokisi peuple congolais ezokisi ba fan ya artiste ya Kofi Olomide ezokisi na biso ba journaliste animateur to lingaka mingi bo solo to ya lokuta te ezokisi biso nyonso quoi conseil européen ça y est na dernière minute oyo makamuni no Suzanne Park en plus na Paris donc conseil européen ça y est conseil on na européen ça y est après avoir causé mbano ya makambo causé pas quoi d'accord été aye mbala ya sima atika biloba loba pour ba célèbre ba icône ba tolora ba mopao pour le beloro na TV
to mutu mo quelconque a poussé il faut tourner muto yo zotinda nga ba preuve eza tangible ou comment pour média ya drôle arobimisa muto atindaki mais l'air retourna et la bongo l'air retourna pour la minute au lobate mais l'air au monde ngo pene comme sérieux ben interpellé pena moni pena lambila l'air pena moni pena polia ya mikili pena muzungwa nyete menote abise pena bino vanda il faut se justifier non boya popa quadra mundela osengaka pour l'état au mato kita même justice amikili ya biso pour mutu ayoka yo lobby il faut présenter ba preuve soka yena ba preuve na eza tangible c'est bon na conseiller kaka mbala sima na mbano akozwa na makamba kofi ayeba lolengo koloba si omona baloba avoloba likambo balola lolemo et alaka na ba yana makambo ebele loba mais kendaka na mukuse logo eza masese donc yende ya mususu akolapa epesa ba oyo ba na sima na maele ya koyeba lolenge ya koloba na ba célèbre ya lolenge nini ya kolukata ba pio mbongo oleka oloba po batolora ba kofi talaka mutolora papa wemba taka mutolora vie beaucoup paix à son âme mangro koto grand prêtre via simbisi mopa au micro vieux afinga ko kofite via salara mo erreur journaliste pe comme t'a posé question à propos marambaka okoko korobo et pito nini weka pa kande zalaka VP sare kanda bien non ne me parle pas de Kofi c'est un escroc Kofi na mikili ayoka na parka kalamu yobi batu basenga ba pardon Kofi a retiré plainte même malamu ya vieux atala qui habite papa wemba sengai quand on parle de papa wemba avant quadra cora do azape muto asalara mi pas vieux limbisa ya Kofi ne ko musali mo mabe te kolimbisa ya vieux nde bato baromo luka kana me ave ramo mo finga yango na bi kolimbisa ya Kofi bato nde baromo profiter mais loko babosa na Kofi c'est un malin Kofi amaele Kofi aye ba place anyataka yo soka mutake funda Kofi okatea donc c'est que Kofi amaele taka na ba polémique au via na bato mi sen nino azwana problème na Kofi te soka ake funda pona nini Kofi ayebaka o alobaka chroniqueuse na biso oza na carrière na yo ebele obandi monde média sika avant obotama Kofi azala oye okoti mopao pe ozo continuer kosala carrière mopao pe aza yo yebi vie ya Kofi te oyebi te ki e Kofi mutu tu aluka a se conquérir na quoi d'accord na ndenge ya mabe ezala loyal asukaka po alobaka yango ebele Kofi aloba na kumisi ete na pe fan na mopao te mais naza analyste ya bonne musique analyste congolaise to sala analyse et le retour Kofi aloba to mona ba abeta ardage ne moko abi il y a les wagons et il y a la locomotive grand mopao toujours imité mais jamais égalé apeki saka moto imité te on comprend mais baka to za légalité et biloko na loba nga na songa mbeli likofi bako beta nga ite on comprend nga na zaboe taka ba biloko minga lobe salama donc muto poli oluka polémique na ye za maele tara ba wera a répondre à vieté ba chituka héros ba répondre à vieté ba vienyonche ba répondre à vieté ba e ba pourquoi nyoka longa yuma jibeto wera ata fali ndenga zawana ti fali pena ko faire face na quoi d'accord ate ya fara on comprend pourquoi mes karaté Kofi aza étape so landi mo pas au père de carrière na honnête fiana pengara mawa pour Kofi ko exterminer histoire na ye. Voilà, merci beaucoup en tout cas eza pasi ndeko mwasi soki osala bablo mususu ba pression mbongo po finga il faut la raya mo porter mo famille à venir. C'est très important na place ya rolo baba bêtise na télévision to na téléphone na yo aux na téléphone oui téléphone les yo mais tant les gens en public yo baba n'importe quoi c'est pas bien ils ont risque ko salir réputation il y a les gens musique yambo na biso ils a bien jamais to ka kondique moi les cas gelo bana yusundu keno yusundu ka sala bo sala bo pablo rentrera na mboka oyo en tout cas ils a pas si to be ko changer moi bizaleli biso ba chroniqueur ba chroniqueuse c'est très important voilà. Tu continues à dossier à Maniké. Là, je salue d'abord Venanga Jean-Pierre, les grands Gaulois.
Vénérant Jean-Pierre depuis Paris, je te salue, monsieur Jean-Pierre. Bamote Belé, famille mobile, la personne Mbote. Voilà, merci beaucoup. Voilà, dossier R9 Maniké, Balobi R9. Question Batu Belé, Bamitunara. Est-ce que R9 a outara poto ya solo? Ou bien R9 a outara Lufu? Ou bien R9 a outara Chi, a outara Chypre? Il y a des gens, Bamitunara question ana. Pour Alobara outara Londres, de Toyoka. R9 a outara Londres et tu. Ton habité sur le Foularaye, ceux qui ont tonga, tu es habité. Par rapport à Maramouné et Zolé, qui est boé. Moto yo outa poto ya, tant au moins déjà bongo. Heureusement, on peut Londres, on peut poto. Mais Maramouné et Zokende, tout le monde comme si mon le coup de mon besoin à 4. Maniki alobi, Maramou R9 azo sala. R9 azo sala. Bagolane baotindaye. Bazo fouta là pour aller n'importe quoi. N'habite ce qui dort à Julien. Ni yoro par rapport à bloro à l'agneau soir. Marambeza Robeba, animateur de l'X. Je dis Wenge Moutounanko a problème. Robena a sérieux problème d'analyse à l'élo, aura plus vérité quoi. Amalova, Marambo Baby, Marambeza Robeba. Famille Lola depuis Lemba que je salue à passant Bibi. On a belle famille quoi. Donc Maramba R9 to tirer pe les sons biso ba Playboy ba noko, on comprend biso ba ki R9 a uta wapi yango to kende loko yo epesa biso maele R9 a uta Chypre asala moi tour à Chypre. Répétez ça. A uta ki Chypre asala moi tour à Chypre. Ouais, Londres était, France était, Paris était. Londres. R9 asala moi tour à Chypre, ya Lungu, moi tour à Lungu ya Chypre. Yo biga mboka na biso nde ala une fois robimé ta biso ba congolais to ana minene. Congolais ko kende ba Congo, Matadi abia uti kabina. Ouais. Congolais ko kende point noir abina uti Gabon. Congolais ko uta Gabon abina uti South Africa. Congolais uta Afrique du Sud abina uti Londres. Donc biso za bongo. Biso be ba Congolais mo loko ane ala na biso. Donc moi makila na bana ba kwetu. La tape na biso ba Congolais wa lukuta te ba Congolais to na moi excès des ailes quoi mo loko ane ala na biso. R9 a uta ne Chypre. R9 a uta ni Londres, ni Paris, ni États-Unis, a uta ne Chypre. R9 Chypre. Si Maniké le kuta parce que Maniké Maniké pas confirmé on a réseaux sociaux que non mon ba na uti Londres et pour balayer. Toi ba bloro là, ce que tant on ba bongo na Maniké pe aza maman. Ayebi Maniké ba conseil Maniké pe ya pe mota levi Manika ne levi batsa levi na Vimbisa moi Vimbisa no kwa na quoi siko soki ale bon R9 pas bimisa ba vérité maramuto longo ba sala ba na livre makam ba kabale na mando ina wana ba kabale comprendre dans l'air bana Maniké les gens bazolinga ba boma actualité ya affaire rigola ya concert affaire rigola o ba osala bon bazoyoka la po ba boma actualité affaire rigola te ba boma actualité gola te gola pas étape te gola étape gola étape de loko yo o ba loba soi-disant moi complote mais au salama pour na luka ko étouffer mamba gola et salama lango te pour faire a misa mukete na mboka o on comprend chetani à étape les padres que je salue à passant respect au soda no pesu ya tongo soda no ya tongo malgré ka ba analyse quoi petit penin ni 15 baye depuis Bukaka wana na bula no ba histoire no beta do cheta y pas étape cheta na étape logo au sala malangote do et aussi mbate et lo moko ezate marambo le kandeka ya goga na ekende pe ya chete ekende et lo bobo ça na ba faire ba na makila ba soda na ndolo ba animateur de l'X à propos R9 et loko été ande biso ba noko ebele R9 na Maniké R9 a uti Chypre na yo comprendre Maniké ndeka vimbisaki CV que R9 a utaki ba Londres tara Maniké luka pe minene pour momiano e ba lingi mo ba critères on comprend mais R9 va na Londres te R9 moi Chypre moi Rozonga donc ba vérité o R9 a loba ayebi ndepeka Maniké loba na livre
ye pa bimisa livre o ya zanango elo moko epanzena ete po monde na réseaux sociaux ya bongo o comprendre abimisa o ya yebi ya papa manike po manike na oyo kalinga bala ipara zuitebe mobali na oyo ka R9 pe otenga ba menacer nga awa nde na boye na komi ko bela bela o comprendre yo ko bela bela menace na makambo yo yebite yo moka kolobi manika bomaka mibali do c'est que ya pasi do manika boma babia te pas barré yako na bit do na liloba na ba R9 pe suba e bara c'est que manika boma babia to kufela mobali pas moi na papa mwana do babia mususu o so akufi mususu mwana so mususu ale R9 pe na ora pas zo banga ta même si ya rolanda yango pona dernièrement to alaki na ora ba kosu non ozo ba menace spirituelle non ozo ba menace do ya bandenge tout on comprend donc eloko anande ete ya e siko to lo banini manike anani on comprend manike anani do manike na manike mikolo Shakira manike comment yelo na ngina ba manike bo o trouver mimbala ba do manike Shakira do yango bolingo est drôle il faut négliger mais pas R9 pas Shakira allez va de luxe love est drôle mutaluke biso makambo tout et à quadra kora tout na po ani na be ya kofi so kofi azwaka babia te meto yeba manike te allez babia ake obota na manike t'arrives vrai chéri quand même dans le baboué t'arrives chéri à l'époque manike tu te rappelles à l'époque t'arrives vrai chéri c'est belle la belle c'est belle wala bakuyu na e babia bae bakuyu na e ake studio ndake mabo do na ebisa yo tala obe ngamu ko na mona manike wala lukuta mabete pour l'air chokoro beta na lantino et pas vieux comment on a bien basa ba misi ala moi passi ala moi passi do biloko non ndie sa mara na quartier la tête Suzuki na babia nde Kofi aka moi basi na bango e bango Kofi aka moi pimbo moi ça Suzuki ayemba na 94 na magie Kofi ya tibumbwa et pas luzumu abi petit nzembo ndenge yeba mise ke mwana général ana ifona mona e abi TV et mwana général te petit mona kraka na mawanga na bumbu via ya tibumbu robi Kofi ya bumbu pona amona manzele via vanda na ebisio elekela reme o elobela Kofi na mutema so yango mutelongo la Suzuki on comprend nde mona babia nanga na okama na succès babia sala hein so moi ça m'a bien ba mission tout ya moi ça babia moi ça m'a bien na basi tout ya ba mission c'est manike pe na raisonnement babia qui sera babia Sony pe na ba raisonnement ya mabe ya basi tout ya ba mission muta raisonner pe mabe manike sokeza na moi so afingi sera basi ba mission tout na kini c'est manike moi ça Sony c'est manike hein manike a dit na ozala moi ça ba mission te po il faut pour manike ndazana il faut respecter Kofi makasi pour histoire à manike c'est quartier latin histoire à manike c'est lantino on comprend donc manike c'est quartier latin na ebité ndeka ba ebisaki biso babia alaki client ya manike ya kuyu soka ye abaye système on comprend nde yebika nde alaka na saba drink babia pe kande alaka po ndeka na lobby po mutolora babia na ba succès vieux alaka nango akora koza tara mwana na petit nani mwana manike wa yemba babia petit babia talara mwana tara na ebite na babia baboti dea talara bilonga bana babia hein ezara kalanda po petit wana prince babia bogara hein vrai noko pena taille bien hein kalanda bien peut voir au moins nyonso landika ya chokoro hein donc ata na trait ya manike te mukonga na baka prince babia mwana manike na kamwa na kamwa na finga babia na finga pena na bi chokoro mando ini na krake na kini ote yango alaka nini chance ka po alaka client na ya kuyu on comprend pour l'air vient na biso choko akota na monde kuyu au raisonner normalité a mon arabe manike le roi Shakira ndenga benga la belle Beyoncé Shakira manike la belle ndenga boaka wana siko mukola mona manike première fois na regretter pe na tuna R9 azwaka idée non nene baguna
yango na Aguna yi. yango na oloba muta fingi sala ntino na bamando yi c'est Babia Shokoro. On comprend pour quartier la terre ndimité misa quartier la ta moi ça ma B et alara Babia. On comprend. Bilo do muta isa kofi bena Sony et c'est maniqué. Donc maniqué. Pe loro ni na oka moi R9. R9 vraiment il aurait kamusanga. R9 peut on dira toximan. Nande. Te a mutakuyu on dira barabagola, on comprend. Mais comment on avait boy? Barabagola pour maniquer, pour bokangamana maniquer, il faut zara na monde gola. Il faut za toximano za. Moi na Londres. Ah moi ta kenave dans la chiffre msura ya lungu ya ba nini. Ya ba agence. Ya ba 800 nini, on comprend moi tout ya lungu ba vimbi sa CV. Pour maniquer le lot à moi ba capacité ne rozala. Pour R9 parler Mario. Manike ndanda osala epe ebo R9 ana eloko manike mutasala ke uta Londres manike peka mutaboye pe manike na yoki alinga manike oboye te ne fa boya manike omo kuyu nde salaka omo kuyu Delix kuyu do R9 ndazana kuyu ngamo bena na mituna ki lera yoko mela alangwe nde manike pa langwe ba milingelani do amone le roi Shakira yé pas amone le roi Jay-Z o comprendre o amoni muninga Jay-Z o amoni muninga Shakira Jay-Z o amoni muninga Shakira l'air kuyu nde sili manika beto nde 2 jours o melate atali on manike no sa nini na R9 pour R9 ano elorote mutora manike oti moi ça musicien au kangamina aigle manike kaka yo wana na fere ale R9 manika mutu moko hein aroza na mobali moko ya kombo na mboka alo autolo bageno nani presse Babia Shokoro adalaki moi si ya Kofiolo mide tant azaki en vie autolo bango ça fait déjà une semaine. Awa maramba lungu wala tu lungu wana bakuyu na Babia alaki tala au moins Shokoro attendez na lobby vena ngando baene bakuyu Babia ndonga alai vraiment vrai soldat ba période Babia bana lantino biloko wana alaki te quartier la tana ba biloko ba deux fois ya alaka te quartier la tongo bo tala ngolelo lantino ba biloko wana alaki te on comprend biloko wana alaki te. Voilà, merci beaucoup. Votre émission rythmique Kin France Télévision, analyse plus vérité. En tout cas, merci beaucoup. Dernier mot pour le concert et hérité au Tanabe. Dernier mot, on a noté, papa, na bosana ke loro moko à propos ya manike. Na bosana ke loro mo ya manike, lelo ekomi batu ya bagolo e ba warrior e ba goloa batinda manike e batinda R9. Aussi longtemps manike ndozana o alakana bien na bagolo te. Muto okutu azuyo amema miki la peso visa 5 ans ka ko kende oke manke na po okutana bandeko obomelaka kuyu botika botika kuyu ta makambo yo mosa manike bo trouvango normal donc akena passeport à Fabregas akena visa ya Fali akena billet ya héritier ndoki kuna tumbi bango ndoki do yenda zawana manike aza ndongembo position manike banakate manike oko laisser lelo afingio donc manike liboma tout fait muta liboma donc liboma tout fait donc batu balanda manike balekisa na bango temps manike tana nu asenga na Fali ba pardon bangi bakanga e comme donc amuta ta maramba créer ya Fali na Sindi tala degré Fali na Sindi bakutanelaka wapi ya makamba bolingo malgré balaka po aigle lera na mouvement Sindi kutu solote aigle longo atana banzela à comprendre donc pour moi muta créera na posa zalaka na base hein manika créera donc le roi comprenait loko na réseaux sociaux bato finga bakoma bato balandaka bilanda landa bazati kana créer donc manika comprenait que attendre na bo sans base non vivre te muto le roi manike à part réseaux sociaux hein mutuni na rozo manika meme na mikili to mobali ne akolinga manike ndenga alaka wana donc comprenait que réseaux sociaux et salanga on dirait pas na moto te moto voilà pour te ya pambate. Merci beaucoup Dr Julien. Bimano ndeni na passeport nde basala rapport kalanda manike bako confondre donc tia kendaka ya kananga na okamwa pe akendaka changeaka pete
alukelonga nzambe nzamba osunga dernier mot pour le concert on dirait ngolo bangote te Gogan wana motembe te ve félicitations merci pour nini Gogan c'est un exemple à suivre le seul moina o aya ko luka ba vieux l'air ba se réconcilier c'est Gogan si pendant bango Chetayate ni do bakanga ki faire nani ay ko sala vidéo nani ga peut-être en lobaki a sala message d'encouragement mutumo pété te azandunda la bango pété te ko kanga faire l'air quoi d'accord à sali ba vidéo à sali là qui et c'est bien hein mais le moment ba tu ba bosanara moi na yo papa mesure des parents alors papa zui moi na ke kangisa e on comprend le ko na off quel que soit wera alobaki na faire le ko na te faire a peine droit le ko te pour faire anda ko loba jama be mais vieux à la kisi Gogan ke abenga na festival là vieux c'est un exemple à suivre c'est un vrai parent ndenge pas landi Gogan pour na Gogan nanga via sali bien à soutenir héritier à la respect à soldat a soldat pena quoi a kota kati ya ferre a kota kati ya vena et aigle on comprend a dou solo pena mobali moto na tembe c'est bon. Merci beaucoup cher internaute pour quitter me belé. Merci d'avoir abonnement à Bino, d'avoir partagé ça tellement plaisir. Ready Wengela l'animateur de Lix na Yuana Mbaki Dorta Julien pesi mbote mingi na Yemoko le Gaulois balobi Jean-Pierre depuis Paris monsieur Jean-Pierre depuis Paris le vrai Gaulois Yone Makambo. Merci beaucoup. À la prochaine. Na DG chaîne Kin France Télévision. Yemoko le grand prêtre Yannick Wenge. En tout cas, depuis Kin Marambo, Eko Zika, Eko Tomboka na niveau Saranate. Voilà, Tokutani Malasima, même chaîne, même émission. On est là, là toujours. Toi les gars. Oza bezuta ba film abia. Nde makambo chaîne moko ya kanda. Aïe aïe aïe. Balobi so toloba minti. Musalande makam. Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna koyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais Yannick Wenge yonde makam Kin France Télévision. Nde makambo Musalande makam.